discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mozitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, ilingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo. Moko. Ekolobo. Moko. Partibo. Moko. Bokonzibo. Moko.
et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Et puis, bozo vivre yango, pe beaucoup vivre yango, donc tozana bino. Tinasuka. Donc 5 minutes à l'élo, comme vous pouvez vous en douter, na koka qui jamais kolekisa. Makambo oyo bato akomelinga ibele mais na yebaki ernini nako lobela makambo oyo ya pasteur Kiziamina oyo afinga ki président de la République na biso président de la République na biso atangate mais ye moko bomoni ke président de la République na biso azali mwana nzambe ndenge na lobaka bato tout bazo kanisela ye mabe ou bien o bafinga ka ye mabe ezongela ka bango. Donc avant na banda dossier oyo ya pasteur Kiziamina na lingina ça un peu mise au point moko boyebi na sala ba mise au point mais jamais la bande la kama solo parce que ce qui na lobili solo nanga na lobaka yango donc na kanisaka avant na bimisa na lingina loba susu makambo ya avion. Makambo ya avion au achat président de la République a sombé avion. Insista que belé que ezali avion ya mboka, ezali l'état congolais muto sombi avion. Bon mona ki ongo ba komi République démocratique du Congo, ba komaki Félix Antoine Tshisekedi te Tshilombo te. Ezali te ke neta sombi Weston parce que président na biso ayebi makambo masola forme. Donc azama na poto ayebi masola ba fondation. Bon mona ba fondation na beta ba Weston. Donc ezali te ke président de la République a sombi Weston wana ezali aye. Donc avion ezali donc patrimoine ya mboka na biso ezali avion oyo soki président de la République lelo pe atiki pouvoir et kotika la kaka mais kasi omoni congolais to yebelo to lingité bo bando ko seka présenter présence en avion te avion ba botele na Kanambe avion ba memero na Chine avion comme na jet privé mboka mobimbezanga avion siko ba sombi avion l'été sombi avion vous n'êtes pas d'accord vous mona ka congolais aza muto ba problème Congolais a muto ba problème yango na 5 minutes avec César Ngadi ndenge na yo sabino ke 5 minutes ezali cours éducation civique. Civisme peut zonga na peuple congolais par le biais 5 minutes parce que peuple congolais a commis un civique. Peuple congolais a commis ko sala makambu nanko. Oyo mona na ke clair mais peuple congolais il fait semblant de ne pas comprendre mais yango na 5 minutes eza na pona ko zongi saka bino na nzela. Et puis nazali déjà ko prévenir bino que mission oyo ya sima parce que na méchant ko sakanate parce que na moni mboka na biso net tozui présent moko à côté état de droit présent moko azotika liberté d'expression bato bakomi ko sakana na titre ya président de la République na fonction ya président de la République donc yango wana Hermo tolobaki ke président de la République tocha état de droit en pause tocha ngona une semaine na pembeni to zui batu wana penza donc donc to zui penza donc ndengi kala donc maréchal Mobutu ndo ça pas donc pour congolais il faut comprendre Hermo il faut fimbo Hermo fimbo moni muzeta yaki tanga bado beta bakado ba beta ba fimbo moni nde kongola comme penza ke au PC ma deso ba na mbila penza na roulage au PC mbongo boyi parce que congolais il faut Hermo ko fiakula e penza donc cordelette rouge azon penza na libumu penza ta 250 coups de fouet et puis à comprendre mais président na biso azande ngona te mais boye bake na moni tindelinga na moni ba zoba moko ba médiocre moko ba lati ba rouge boye et puis nazo comme congolais penza comme congolais ngai net na za bo zoba lokola Kanamba ko tindanga ta zoba buriki neti Kanamba ko tindanga te bino penza ba congolais de souche bo telemi pe bo zali koloba donc bino net bolingi guerre boye bake IDPS président de la République azana bato ba yebi guerre ko sakanate parce que biso to ko banda guerre le loti lobi tina suka to lembate parce que ko lobeza musana biso net bino bolingi guerre bon tokota la guerre donc bino bozolo ba pata au moni ku dans le bebelete parce que bino boza zoba parce que ceux qui biso to qui majorité bongo kota na maso na binote bozu soit disant majorité mais pourquoi bozo ko tia gouvernement pourquoi bondimi coalition donc boza zoba donc bino na chef na bino atindi bino boza zoba parce que ngande na zabo mutulu kwa Kanambe nyangala kata Kanambe wana ifazo masolo na mbucha ko tindanga te donc na pesi bino ka wana ezali kaka aperçu mukie donc pour comprendre monsieur ko sima net bango balingi guerre to relaxa bino mais boye ba ke biso mtu do toza na pouvoir so bino bolingi guerre boko lela kasi Kanambe na bino boko lela Kanambe na bino parce que Kanambe bako kangaye Kanambe to ko livrer to zo longo livrer malembe mais so bolingi guerre to ko livrer expressement parce que Kanambe bobo sanitaire bino bozolo bon digende biso toko loba parce que président na biso aza maboko pembe président na biso na batu tout baza na politique o basa na Kanambe te o ba yibate o ba boma batu ezali président Antoine Félix Antoine Tshisekedi bino bozolo ba en tout cas na bité so yé mutu Kanambe zoba wani sera même pas compte na makambo za nango na mboka na biso na communauté internationale ndenge ba yebi ba chebeya ba mukendi donc ba force commune na makambo a bomi donc yazo tinda bino mais ceux qui bino bozolo ba ke mtatini bino bozo rendre
rendre mauvais service parce que tu kangaye penza ko soit masolo na mbutu na tikose. Donc wana ezali na pesi bino aperçu prochaine émission na ko vendre la bateau bozo mona na ba komi na bateau ba seli vidéo mo ba lati ba rouge bokomo ande na ko sasa bango penza ba ko ba clé boa tout le monde est d'accord. Donc siko na zongili pasteur Kiziamina en tout cas tala omoni batu musu na mukili na ebite yo pasteur Kiziamina ozo ofinga président de la République bonabo omoni siko yo mongo makambe ko elio et puis ozo lobaki o non autriche quitté ozo senga code moko donc yo lobaki ke ozo tricher te ozo senga code donc yo zo mona biso bazoba examen nini yango ezali que il faut kota na document moko pembeni biso tout osala examen à part ba feuille na ona ba bik no okota na makambo sute et puis ndengi yo zo tricher nazali ko laksa bino déjà botala nanu mutango vidéo yango oyo azolo baki azotala code et puis jo oyo aza à part ko tricher aza fa quoi passer à fa quoi parce que o ndenga zo tricher ezali penza professionnel donc aza professionnel na tricher abanda sikote donc botala nanu bino moko vidéo oyo azolo bazotala code mais ce que ça qui code eza code wana eza tricherie te il faut senga ngoko senga surveiller lobi ke naza na besoin code nanga bango permettre oyo zotala na kinchwe ke ndeko zotala wana donc zana la sabino non parce que zo mona biso zo battre tala zo ba penza omoni yo soko zo ba diplôme no wana déjà eza susu ko contete parce que nyo soto zo ki on a tricherie botala bino moko vidéo ya tricherie ya pasteur Kiziami na ndenge aza ko tricher penza donc nzambe na ngai bino bo saka na kelasi ki mukolo Kela c'est bon garçon zana jeune kela c'est qui mukolo donc ba problème tondi na mutu yoko do la classe talande do la tricherie ngana ndima ba honorable Zakari ba baba so koti masolo droit na suka pe bendi masolo sans tricherie ba Kiziami na sia botala bino moko. Donc binomo boto landa donc benza oyo mutazo tala code boy. Oyo benza mutazo tala code azo tricher et puis marque azo tricher les ezali mutu mora banda ko tricher banda kala. Abanda ko tricher banda kala. Tout de suite déjà fuite na ye. Donc atanga na Saint-Théophile de Lemba donc abanda tricherie depuis école primaire TCO. Donc aza mutu mora bozo mona tende azo tricher. C'est un professionnel de la tricherie. Donc aza te azo tala code. Yo so banda tala code. Il faut le sengate au 5 surveillant le bi que non na ngo tala code. Ezalaki interdit te go tia code na yo. Donc yo zo mona biso bazoba. Donc tricher au stranate donc pasteur Kiziami ozaka tricher te ozali fakwa donc ndeko makambo osala wana oza fakwa. Donc oza fakwa parce que tricher oza professionnel osala ngo penza na ndenga ki professionnalisme parce que au banda ko tricher banda kala. Banda na lemba na nekon na bino on doit tricher banda kala. Et puis pasteur ko oza tribaliste te. Pasteur yo zali mpangi sozo kotela ka mutu mpangi o katana o azwate ozo kotele kakapo oloba makambu sur président na biso yo mo président na biso tanga batumba na bentene yo mo na bentene na ba yo mo na bentene na basongo batricha ozolo ba peke bonabo yo ba diplôme oza ya tricherie au monde siko réveillé à 6h na côte na douche na soukoli 6h30 na volant on a qu'une université et je n'accepterai pas
que Moutoyo à la Moka Kaboye pour y diriger non. D'où nous avons un président à la tête d'un grand pays qu'on a appelé. Mais as-tu ma mérite les expériences? Je te dis. Moi, le second, yo rêvessé le monde entier. Au comme qu'on expliquait, parce que qu'ils y a mis là. Au sexe, il fallait pas faire stylo na bic. Au comme ça là, schéma d'explication comment il est. Il y a un professeur de géographie na histoire. Donc tellement ba kangi aux autres tricher qui fa quoi. Au comme qu'on expliquait na oh ils allaient qui code, oh ils allaient qui boy, oh ni yo monana ante que ba cour musuzu pe ya pamba bato ba tricher. Ba cour nyo surtout au tricher à tricher. Yo tricher, au tricher, dis-moi. Mais yo lingi siko na moni faut pas faire feuille na bic na stylo na marqueur ou comme ça là ba schéma ou comme expliquer ou comme expliquer n'est pas professeur de géographie na histoire na cours moko tozalaki na ngona ritabola mutu na ngai na 6e humanité commerciale éco d'œuvre na ba komakate donc bazo expliquer ka bazo expliquer livre moko syllabus moko livre moko mukie donc peut-être c'est donc pasteur déjà aux faux pasteur parce que déjà pasteur à cause de monter mama bété donc mon président nabiso assemblée la casa pasteur était mais azali monter mama lamu alimbi sakabatunyo surtout azali boboto yo déjà pasteur ozali contre mutu na cadre que parce que oza mutu bandundu ozo côté la ndeko na bandundu au monde ngo confondre nazozong c'est la bino mobota nanu ndenga zo tricher est-ce que mutu yo azo tricher azali vraiment débutant ou bien azande aza professionnel à banda kala nekon na bango oyo batanga na lemba donc abande ko tricher banda kala wana ezate azo senga code parce que yo soko zo côté examen au côté examen ozana tine o mema nini mote o mema stylo na yo na makamuno mais yo ti penza na mais na marque zo talela wana botala bino mo na marque zo tala wana eza code te ozo tricher penza donc ezali ki bien préparé donc bino mo botala pe et suki wana te nazali ko laksa bino document ke na université kuna recteur donc balingi balandela yé pasteur Giziamina parce que batalaki vidéo wana botala bino moko na bilili ndé na olakisa bino note oyo batindi ki il faut ba poursuivre ye batala donc ba quoi ni l'examen na mobimba na ba diplôme na donc kozala pensa invalidé parce qu'azali mwifi donc il fa quoi donc tricheur bino mo botana na bilili document on a lakisi bino ya université place sala ki place ya tangaka donc ba monique makambo oyo eza makambo soni ba ko otika makambo oyo et les quartiers parce que sinon te lève mususo batanga sans tricherie et comme net pe bango pe bazali ba tricheur donc bino moko bo monique donc kiziamine suki wana te donc ba ko invalider ba diplôme na wana nyostou parce que azali fa quoi tricheur ya ko sakanata zoko sabato atala code code du soko zo ki on to senga to sengi officiellement lobi kenga na botani code parce que za tricherie mais marque aux otala wana donc na zongi seli bino su botala marque ndenga zotala wana penza ya ba tricheur et puis abanda su côté c'est un professionnel muta trichera boya bandi siko azolenga mais tala yendenga positionné azosala ba masolo donc vraiment ezali pasi na ma na motema parce que giziamino moni ndenge sukelio pe ba ko invalider ba diplôme na onyo surtout wana bazali ko landelo na laxi bino subota la document na o balobi ke ba ko landele ba yeba ndenge nini penza ke abandaki ko tricher donc bino moko penza donc na ebite bino bandimi penza soki ya passer ko kiziamino yo donc bino moko bozo kata sonité do passer na bino penza ba kangi penza tricher donc mukini mobembe moni tricher et puis bino siko bokeyi penza pe na église na ye arlo bela bino sunini o monte ke za makamba soni na pesi bino na ebisi bino 5 minutes avec César nga de pesi bino penza ke botika ko ke na église eze belé boke na église musu parce que boko ke na église ya pasteur ozo tricher te na miso bato donc na mateya na yenyo surtout wana eza mateya tricherie donc bino penza bantimi penza bozo ke ne pas pasteur mo bo bakanga penza tricher mukili mobembe yebi donc bokenda ka susu kuna te parce que sinon te ba pasteur wana ba romona bino bazo ba bokenda ka susu te pa ya pasteur Kiziami parce que za tricher fa quoi en même temps donc yangwana mboka na biso Congo to lingani susu te congolais akomi ko yina muninga ne congolais foti kaka muta memi masolo nyo surtout ezali Martin Fayulu donc motema mabene ye muto ayeko diviser peuple congolais o Mobutu asalaki nyoso tout asangisaki biso papa bo moko ekolo bo moko mais Martin Fayulu ayeko piétiner makambo na makambo lukuta bozo mona ka ke lukuta ye na suka ayeko senga ye moko poste nazali ko yebsa bino po tozwa exemple ya batu il faut to lingana aimons nous vivants nazo pesa exemple sikoyo donc Dona Mobeti boyebi penza ke le commandant Dona Mobeti ba o penza ba banda ndule penza na kati ya matonge banda kala basala ba sisa ko sakana te mais peuple congolais ndenga lingaka histoire abudara batu tilelo ba misusu ba budara Dona Mobeti bazo bino penza ba grand prêtre ndula banda kala Dona Mobeti na ba mon père wana basala ba makamba sakana te bomoni ke bazali kamwa na ba zone d'ombre moko ezalaki entre bango na juna janana mais bako kutana
dimanche oyo na barbecue moko géant na vert torsikuna donc biso tout rozala wana donc junana na Dona Mobeti donc retrouvaille ya ba miche moko ya kala bako kutana donc ozomona ke makambo to ezala kaka il faut koyokana to sepela ke monaki peke honorable Zakari Bababasu na ndeko na ye le grand mopa au Koffi Olomide bayokana parce que vie il faut ko profiter vie ezali boyo to tika makambo ya ko yina na yina na joki sabino bino moko boyoka ndengi junana a pesi message pour na dimanche oyo na barbecue géant oyo ekozala na côté ya Dona Mobeti. Avec son grand ami de longue date, Dona Mobeti, le commandant de la base missile, beaucoup d'années le 21 dimanche, le 21 dimanche juillet, nous avons beaucoup d'analyses, rendez-vous vers Simane. Yelo mutakumbuka na lisu Dona Mobeti Tuna tena na les grands amis de longue date plus de 45 ans d'amitié quoi Tukoli tukokutana na ndeko na ngai tukosenga bongo bandeko na biso bana Paris bamona ya Paris tukutana bongo c'est l'événement comme on a dit ni to ya bana de ko mai Dona Mobeti allez tuna tena na le papa de ça le papa de maître Miss Dajou le papa de toute la famille kokutana kuna ndeko na ye Dona Mobeti papa na kadete bibi ya kusalawana mon cœur. On est allé bongo RTL normal na pesa kino bongo rendez-vous le 21 au le dimanche on vient du pila soso le poker bramunde et c'est mon héros allez bonne fête rendez-vous normalement. Donc binomo boto landa juna jana na RTL radio télé litoi wana penza pi mutu nanga depuis la musique depuis balanga langa stars donc a Rosala wana ezali vraiment na sepeli et belé ezali à partir à 19h bon monde réseau défilé le 21 juillet à partir à 19h donc to kutana wana parce que ezali retrouvaille munene juna jana na RTL na commandant Dona Mobeti. Donc, on a commis une émission, presque une émission de Canal Obara. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, si on a commis une boébika avec base, Moutesimba, Makambu, il y a 5 minutes avec César Ngadi, base, sur le lobby, Tolande Larango, bon, on a fait président de la République, Nabiso Abeta, Chitasima, après Nina Bango à Genève, parce que base, le lobby, là, qui est Lelo, a commis président de la République. Donc, base, Nazali, ko profiter, base, on a dit, na Sarabambote, na Bandaka, na honorable député, indéboulonnable Ziko Mayele, vraiment Ziko Mayele ozali honorable Moroboye, batu tout il faut balanda vraiment exemple nao parce que yozali motema malamu yango nozo salela pepe nao. Donc honorable Ziko Mayele, le député indéboulonnable, merci mingi na oyo salela ramboka na OP au salela 5 minutes avec César Ngadi. Na kina États-Unis d'Amérique répond na opé sambote na Félix Chikaya azali penza donc molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi et puis nazo profiter pour na bisaye Félix Chikaya geste wana salaki vraiment to monaki yango to moni penza ke ozali vraiment na amitié makasi po ozali penza na confiance makasi na 5 minutes avec César Ngadi olingi kaka ekende liboso. Donc Félix Chikaya ba mbote ebele à partir des États-Unis de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na keisiko na kati ya Nantes na France pour na repesa Serge Mabanza komelenga alobi ki 5 minutes sogeleki atalité à rolalate. Donc Serge Mabanza, donc merci beaucoup na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Na Kenya Belgique pour na couper sa motte na Serge Palmi boyebi kazalaka à cheval entre Belgique na France. Donc Serge Palmi ba mbote trop donc parce que yoza patriote monene na mboka donc olinga vraiment teke mutu sakana na mboka et puis ozali vraiment mutu oya participer mingi pour na 5 minutes avec César Ngadi.
Donc na kena kati ya Londres pour na repesa master na ngao to tanga na ba couper o to zalaki depuis ba adolescence style lo parce que moni mukili bato bazo kufa donc tango za na ba master na mo banda classe banda kala et salaka et songo mingi na repesa mbote na Josin Kanwa donc ki kakamene donc na kati ya Londres na pesi ba mbote trop donc son na kanisi ba master na chiki na tangi pe Fridolin Bokomo Jean-Claude Kaniki donc ba mbote ebele de la part ya César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Donc j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Donc cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe kutu ndenga zo pesa biso ba kanda zo tinda ba nyanga la kata moko balo baraneti batama boma kanambe penza donc kalate penza soko azuma solo na mputu to na dikosité bolo ba 5 minutes eza makambo lukuta donc kanamba kozoma solo na mputu to na dikosi. À très bientôt. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya mukeboye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na Bandako Nabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo. Tolo de la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndekonabino, dans Naza la poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, Nakolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal Nalongwa na ya poto, Moussa Moussona Salakate, Naza Kaka, Nabopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso ezali pompe et un muscle. Et à quand il kofi, mon thème à mutin soit il kofi nae. Si koyo mon thème wana musala na ngola nini, ko poussa, ko tindika makila propre na ba misisa minene, na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas. Yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o ba bengi insuline musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon on va expliquer bino la mukuse ezali accident ou ekoya à tout moment eza brutal siko V etali makambo a vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine ou ezana cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais siko ba classifier en mode 2 les amis balé. Et ça AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi continue à proposer nos conseils. Quand on dit maman n'a pas d'argent, bananai na kitetena. Papa dembaki de kama nyamase la dièse. Na na bakisi na pondu. Kozala zoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa ka mwasi na ye vérité ezalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pas kosa ka ye eloko tinda ka biso mingi to ke ne libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama
mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi basalaka mpe mibali tobandi kocomprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boye so alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosanga nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te namoni lomo abongolangaka motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka soki okosi ye andimi na ye so oyebisa mpe verité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale aux jamais déçu. Neftali, la l'or noire, la bouche étrangère de la presse congolaise, non, PC la micolo, j'étais PC loco de l'eau. PC loco de l'eau, on a PC de l'eau, amour débat. Amour débat, dans le but PC loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante dans boza boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les osala makitoko si je na biso elelo nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Original.